doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. C'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve tous les jours pour vous animer votre émission 5 minutes avec César Ngadi. Boyebi, bozali comme on a décor, bateau balanda kingai, donc il y a de cela 2 jours, bayebi ke bémission yo tournage nango ezali kosala na Kisasa boyebi donc ngai nazali muto na lobaka nazoka invité te nazali koloba ngai moko et puis donc vraiment ma solo tout et dépendra na ngai donc ata batinga na désert à Sahara 5 minutes kozala pa bamsu babanda kobanga ah César Ngadi ok Kisasa bongo 5 minutes et kozala kaka wana ti toko continuer nango ti na suka 5 minutes et kosila kate. Donc boyebi ke toye awa parce que campagne électorale est dans le 19 novembre. Donc toye déjà poto bongama nandengi toko atakele yango na base boyebi pour rappel nazali candidat député national na Lukunga. Ndei na zoep sabino kaka sokozo sala loko il faut ça avec conviction. Donc tout ça les yango poto échoué te toko tia vraiment ba batterie nyo surtout. Donc vraiment en charge to biloko nyo surtout de façon que et bikaté. Donc vraiment biso tozali ba fasciste par conviction. Ngai na masanga Lublez Londolé o epe azali candidat député national na Befale kuna na kati Équateur. Donc vraiment biso tozali valable. Ngai nazali ko respecter bato nyo surtout bazali ba candidat surtout en ce qui me concerne nazali Lukunga nazo respecter bango mengai nazo kipe makam na bangote nazali ko mikipe makam na ngai moko. Donc sur 14 sièges wana en tout cas nga na kosala nyoso tout pour nazala nakati parce que makambo to sala déjà ezali pas sikutu koleka nakati ya parlement parce que sur lobby makam mayele za. Donc koloba toyebi koloba kokoma toyebi kokoma lingala toyebi kokoma français. Donc nazomona te eloko nini ekogenenga oyo kopesa ngai kaka nakoka ko défendre mboka nangate na kati ya parlement. Donc vraiment na sengi na bato nyoso tout bazali na bandeko na bango na Lukunga awa na Kisasa boyebisa bango ke ngana za na kati ya masolo. Donc vraiment bo passer message bato yo balingaka 5 minutes. Donc cadeau oyo bokosalanga ezali kaka yango wana. Donc boyebi ke biso tozali na kati ya rep oyo babengi agissons pour la République. Donc il y a Guy Ndomboyo, donc ministre d'État, ministre il y a aménagement du territoire, il y a autorité morale na biso, initiateur, président, il y a AREP, donc agissons pour la République. Il y a pesaki biso message tozala déjà prêt na bitumba. Mais toyebisi président na biso ya parti azala nae na motema ya piyo tozali ba soldat makasi ndenge na epsi binonga mo César Ngadi nazana Lukunga Lublez Londolé azana Befale maître Dorothée Madia donc azana Funa ezali masolo ya kosakana te na kobosana te jira ekoli ke Dorsey azali pe wana coach Muller azali pewana donc équipe azali makasi boyo kabino moko message oyo initiateur na biso maître Guy Ndomboyo président rep a pesaki biso tozala na ki dibate bino moko bolanda bitumba ezali koya ezali makasi. Il y a un travail sérieux à faire. Tant que tozolo bana parti agissons effectivement ce pays a besoin de l'action. Tokolonga élection dengenini. D'abord, à partir de l'élo, kolala lisusu pongite. Lamuka. Avec comme premier objectif, la réélection triomphante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Préparez-vous au bandalelo ti na mois de décembre. Bitumba, ezali koya, ezali makasi. Il y a un travail sérieux à faire. Tant que tozolo bana parti agissons effectivement, ce pays a besoin de l'action. Tokolonga élection dengenini.
D'abord, à partir de l'élo, kolala lisusu pongite. Lamuka. Avec comme premier objectif, la réélection triomphante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Préparez-vous au bandalelo ti na mois de décembre. Bino moko boiti kolanda autorité morale na biso, président ya parti na biso, initiateur ya AREP, agissons pour la République, message à Pessi biso, donc message moko clair et net, mais abangate ndenge na lobby tokosala nyoso tout to mema ba siège na kati ya parlement. Pour rappel, Union sacrée de la nation ezali pona présidentielle, les élections législatives, donc moi na zwa e bonga na ye. Donc moi na zwa e bonga na yo. Yango na toko sangisa o toko ya na parlement ba retourna yo memi combien de sièges, o memi combien. Donc nyoso tout na tango ko sangana ezali poto pesa président de la République na biso majorité parlementaire abebisa sous temps o ya sala kité po na ko boma système oyo ezalaki na kati ya parlement parce que ba misusu ba mikomisaka amnésique na makasi ndenge na epsaka bino. Pour rappel, bobi que président de la République a sali 5 ans à mobimbate, a sali 2 ans et demi, donc 2 ans na misusu ezalaki vraiment pour na boma système ya Kabili yango na to sengi na bino nyoso tout président de la République azali ko mériter 2e mandat na ye. Donc ba kosa binoté bozalaki dibate. Donc, pour boya ko regretter si maté, donc président Botala na mandat ndambo oyo asali musala oyo asali, donc ezali musala ya kosakana te. Donc poto zongela sujet na biso ya lelo to développer on ndenge bomoni na titre cour constitutionnelle et valider liste oyo provisoire au CENI a publié qui pour na ba candidat ya élection présidentielle. Nakanisi binomoko bolanda kangai na bokebi nyoso tout. Heureusement que 5 minutes ezali na yebsaki bino liste oyo ebimi ya CENI cour constitutionnelle ako valider yango akolongola mutu te. Bato msu baganga ya César eza ba candidat baza provisoire bakolongola Katumbi bakolongola boye. Omoni peuple congolais nakanisi bato ebele bazoy ba idolo philosophie ya président de la République te Fachi Beton. Fachi Beton azalaka mutu moko boye soki bato ebele bozolo ba likambo wana. Likambo bato bazoko loba na marque moko boye boye bake ekosala te. Ya azalaka na fait moko ya surprise. Donc bozo zela na gauche abimi na droite. Bozo zela na likambo boye bomona donc bondima te mukolo kosalama. Botikali ki di ba bokamwe. Exemple na ko pesa ta moko bomoni général Edi Kapende babandoko loba Edi Kapende abimi aloba makabebele Edi Kapende osala boy. Donc avant da calme et loko moko le kate bato baza surprise sikonde ba witi ko commissariat général et puis avec fonctionning fonctionnaire kuna bomoni azali mu konja kei place wapi na Lubumbashi. Et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre arrivée à Lubumbashi. Je vous invite à passer le détachement à l'aide. Commandant détachement, colonel et commissaire Lopez. Donc Binomoko, vous allez comprendre, donc président Fachi Beton a un grand stratège. Donc Kekuna ezali pambate. Mais tant Bobandoro zélé ça na marque au Bino Bobandoro zela et ça les quitté. Donc il faut bien comprendre le président de la République. Na yepsa ki bino l'élection oyo ndenge ezali boye. Bato belé bandima quitté ke ko salama. Babandego zela président de la République a salaka glissement. Ba moni Covid, ba moni ke mandat na ye donc asalango nyoso touté, bato nyoso tout ya opposition bandima quitté ke président de la République l'élection ko salama. Yango bo moni ba fayulu bazali ki diba
na suka donc bazo e baté makamoni basala oh non toko chate oh toko sala bon batu bando mona on est liseki oh batu nyoso surtout oyo baza en opposition je pense que 90% bando on dimate que élection eko salama mais biso batu afati biso ba fatiste par conviction ngana masanga Lublaise to yebaki ke eko salama parce que Félix Antoine Tshisekedi azali mwana ya papa Tshisekedi akwaki jamais kokena ba marque moko boye et pesa que démocratie zali bafoué mais bato belé bando mona ga Félix Antoine Tshisekedi akosala na élection te élection zala jamais na mboko yo mais lelo à 2 semaines à la campagne électorale en 1 mois il y a élection bato bazali qui diba bakotikala kaka se qui diba boyebi ngai banda na banda be mission nga oyo na changera maloba te nazalaka toujours objectif oyo nga na pesa rabino so naza sûreté na information oyo na lingi na loba na koloba yango te mais soki na lobby na yebaka makamoni na lobby na yebisaki bino ke liste seni et ko change mete ba ko valider parce que batu mususu katumbi nini non batu oyo ya opposition babandei ko zela ezala ndenge wana ba invalider mutu moko boye azali na kati ya liste wana po mobule kota parce que bango balingai déjà mobule kota na élection ezala te ba mona élection salami et salami donc siko baba ndoko zila ba invalider Moïse Katumbi bébé mutu moko na kati po ba tia trouble élection ezala te po ba yebike ba ko zoate président de na ebite so bino bo bula président de la République na président de la République a timba dikando mwana kini noko a timba doka ko sala beka wana te parce que donc toujours le bataille avant l'élection mais mutu a gagné Félix Antoine Tshisekedi na l'élection où azali na été pourquoi chercher des complications Félix Antoine Tshisekedi ba msu ba kansaka zoba te azali mutu ayebi politique na kasi bino moko bozo mona politique oyo Félix Antoine Tshisekedi a memi na kati ya mboka na biso nanu esalema te bato bazoli ko kamwa bozo ko yeba kendenga azwaki pouvoir ne bandeli nakanisi bato bazali ko bosana donc ba misu bazana mémoire courte mais tozo zongsela ka bino ango. Donc, bon nombre de personnes, donc jusqu'à ce jour, il y a le président de la République, philosophie, il y a comprendre en côté. Donc, Congolais, Azali Komona, Neti, Makambwali Seki, donc président de la République, a 8 Sika Namboka Nabiso. Président de la République, il y a la majorité parlementaire, il y a la cour constitutionnelle, donc gouvernement, il y a ministre, donc il y a ce boule, il y a président de la République, il y a conseiller, belé, donc il y a doublé, il y a ministre, à éviter cohabitation et comme coalition. Donc il y a solo à Kosakanate. Et puis Kanam, et puis Kabila na batunaye, que le président de la République a assis sa mandat, qui déjà cal partout, que président ko melate. Donc il faut saler ma solo. Soki ba mekiye na ndenga normal tant ba mekiye oh ba mabunda bazaki wana ba kosa ba loi moko bo président sali bo ba kende ba valida ngo na Sénat masolo to ane simbité donc moko akomo longwa président de la République ya baki plan na ndenga la musique donc mbala moko masolo et komi na union sacrée de la nation et komi akoluka boyebi ke kalate président kala bozoro bosa na président bango baré na masolo avion boyebi yango. Donc, tant que je suis solo, tu es kokate, bakomi ko sala ma solo na ndenge ke ya Britandela. Mais président, président tout d'abord azamwa na Nzambe. Makambo nyoso tout bozo mon ezo simbate parce que président azana mission divine, président bazo batelena. Nzambe na yo asambelaka. Donc ceux qui ndenge wana te mais moko mawatro. Donc eloko ngana ko yebisa bino sikoyo totika distraction. Totika distraction. Donc liste ebimi ezali définitive valida ngo na conseil constitutionnel. Donc sikoyo to tika distraction surtout batu oyo bazali net biso fasciste par conviction bato tout bazali sima ya président de la République botika distraction sikoyo tozala concentré tous à la concentrer, tout
parler, de publier Fachi partout. Donc, tous à la focaliser sur ma solo, il y a présent Fachi. Donc, tout à distraction. Tout à distraction. Donc, Boye Baïdo, la président de la République. Bah, te belé, bah, loba qui belé, belé. Oh, président de la République, tant bimisi, bah, prisonnier, surtout. Oh, bah, prisonnier politique, bah, bimi, lelo. Ata, Franck Diongo, azotia, mounoko, trop, bah, bimi, ça qui est, aébiki. Azaï na cap. Ango, daï na cap. Président de la République, moutoyer, na loi na yo, alobi que, bah, prisonnier politique, bah, rosalate, même exilé politique, bah, rosalate. Mais, bah, tout, elo, ni, bah, ando, lo bate. Parce que, lo, connu, surtout, comme il y a polémique, azanga avion, azanga ndaku, boy na boy, lelo, bo, moni avion, oye, bima, lelo, bo, mona ndaku, pense, bima, oye, pense que, bah, présent, à longwe, moussou, soit ya. Donc, bah, comme, qui, toko, ndimae, lelo, soka, bimisi, kapent, il dit kapent, parce que, boy, kazale, qui prisonnier personnel, ya kabila, ye, moko. Mais, tango, ye, ko, bimisa, ye, bah, tout. Beko, munoko kangama. Lelo na combat na France. Bato ebele, ba ebi combattre biso to banda combat na France. Ngai, Roger Bongos, Adi Londolé, to fula ba combattre France. To yebi combat ndenge banda. Bato msusu na ebite, soki bazo sala combat ya ndenge nini, to yebite. Mais combat ezalaki Kabila dégage. Jusqu'à preuve du contraire, Moutoumoko le bas contraire, on a le bate, Kabila dégagea. Sikoyo, combat oyo, et ça la makana batum suso, bazo sala, ils la distraction. Combat, ils la tes. Soko lingi koye ba bandeli genèse, il y a combat na kati ya France, il faut que tout na Papi Volcan. Il y a banda masolo na kati ya France, soko tangi Papi Volcan, oko tanga Pierrot Itela, na tangi ba icône. Wana baza ba petit nanga ba yebi masolo biso tozaki na kati ya combat. Bo yebi ba idolo ya ba grand combattant o ya solo. Makamna bango ndenge zalaka. Petit nanga Papi Volcan ya zana e donc non aligné au sali malamu à lobby, au sali mabe à lobby. Donc ya sa lignaté. Donc il faut akumbela masolo na e alingi a sa lignara lisusu te derrière ba politicien. Mais ayebi masolo ezoleka. Ayebi combat si bon moniti alobaki pe makamba ndule parce que muto penza ko lobaki o lelo soka lobeli kam na makambo ya ndule be ya combat na kati ya Paris ezali Papi Volcan mutu mususu te parce que mutu soki pap mutu lokwa soki Papi Volcan lobi mutu au contredit ya zate po ayebi ba combattant nyoso tout nazali ko yokisa extrême ko c'est plus ngai nazali ko yokisa extrême ko et ça la vraiment plaisir. Il y a combattant oyo munene banda combat priorité là a zongisi ba combattant bazoy ba idolo ya combattre o bazana courte mémoire a yebisi bango ndenge kombe zali ndenge bandaki na ba oyo bazo sala combat sikoyo eza distraction boyo kabino moko Pierrot Itela. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Bana bana kombe kobiste ngana sezangadi to batata na batana sabato ngabi ke kombe bebe kombi e kobe ko na komba parce que na pompona ke mutazo azo mosandi to ko reprocher ba musicien bala de samboka bala ko sakana basa batu ba ça ça mais les combattants sont faits comme des musiciens. Oh. Pire voire même pas combattant bien sûr bona kombe kobiste magande ngene omoni. Mais pour te dire que les lo oyo ceux qui montent au ça les missions alors bien azali combat n'existe plus combat za la société na pour toi na partout dans Londres partout dans le monde combat zali te o ya ko sa ba aventure na ye parce que to cinq to lobango to tamana baba na ba Bruxelles pas to bike sok to lingi ata so soit comme président Congo to ba ata soso to mona kabila tata mboka te lelo na kata Congo ils a deux personnes à protéger ma casse Nakata Congo. Nakata Congo. République Congo Mobimba. Deux personnes à protéger, c'est Fachi et Fali. Oh! Fachi et Fali, deux personnes à protéger. DF à protéger. Pour la ligne. Ça dit que si le plan politique, Fachi le loyo, Mindele va comprendre que tu pourras pendant longtemps. Tu pourras avoir une vision de boulot. Comment c'est notre fierté nationale. L'autre, comme on a le Kenya,
lingala comme yemba mais ko sepela ça dit que mais voilà Yo za na concert. mais bien sûr Bon ndiko ba yo calé. Mouta calé zadité personne a calé na calé congolais toi ça derrière congolais toi ali derrière qu'il faut musique betama qui va que na calé yoko bunda bitona Oh, yo continuer ba. mais nani na kamera bunda nani et puis en plus battre ba nda so combattre parce que c'est du théâtre Combat. mais non sous commentaire de mission qui nanda bon y a pas théâtre OK, tu vas t'aller avec 3. mais tu a combien ba benga ba youtubeur ba toi ça c'est youtubeur youtubeur ben boké tu Muda faut qu'on mais que faut moto il faut afana moto de moko ouais oui obi ba age boké tu ba nango lelo ba boké tu bazaki ba leader d'opinion boké tu aki tanto to na Kinshasa to bina sundama c'était boké tu omoni donc ça dit que na age comme nango lelo il faut transmettre ba valeur moko pa ba chaîne non ba mafinga lo azo apena ba beau fils lelo ba mo ka beau père na ba on a tv ko finga ka ba momoko ba momoko ba mais c'est ridicule c'est mon frère na ba c'est mon frère mais c'est ridicule alors que ça biso ba te quater Sony ça dit écoutez de quoi pour ça na mbona na Sony parce que non tout le monde va dire mais non c'est faux là combattant azalaki na 2% il y a bloqué ça il y a ba concert ezalaki ba congolais il faut te ba vérité tu auras combien ba combien la population ko so ndia boyaki population ba linga ma musique te ba bayaki ba boyaki ba degré na vision ba combattant ne ci sikoyo population comprendre que ba vérité mo sama na mboka marmé comme des biens il faut tout m'appeler critique en bourse parce que tout ça qu'on vend pays critique en bourse na biso image en bourse na biso l'arène oh dit drapeau RDC quelle ta fierté quelle a de façon moi le drapeau RDC dans mon photo affiché na Mupanzi il a fallu na Mupanzi pour dire que makambe kende bien parce que a comme l'homme à battre na ba voisin ba tout ba ba kisa ko na ninga ki yanke a téléméri bango donc il faut soutenir chef d'état na biso alors ba mission ya ba distraction pa pamba ya ko finga ka mokonza mboka o aza ko luka ba solution pona mboka na biso to tika yango soko lingo sala ba vie ba futo na so na YouTube kenda olongola bilamba ça ba lo ba saka na bo so ba vie belé ko zo mboka no fasima et pas que pas chef d'état muto sali balo bien atika bolombo Bilo moko boiti kolanda po ba misusu bazwa komba Manzela. Donc net na Paris soko zui train na Garnidon o il est là na Châtelet. Oye baté faut ba betela o lisolo. Donc boyoki o Pierrot était là à lobby. Donc vraiment bateau ba banda combat na Epsibino donc pour ne citer que ces deux là ils allaient Papi Volcan. Après Pierrot était là. Bah on te babanta masola combat na kati. Ya Paris, na kati ya France awa. Donc sikoyo to les cas na ba news na biso ya rep. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Naba News Nabiso et à rep, comme vous pouvez vous en douter, comme il faut s'y attendre, Toko Banda, na président Nabiso et à rep, où il y a autorité morale, initiateur, il y a AREP, Agissons pour la République, Maître Guy Luandomboyo, ministre d'État, ministre et aménagement du territoire, a participé qui na premier conclave national, il y a Gênes. Oui, il y a un thème, il y a élection et gêne. Guy Luando a zali gêne. Donc Guy Luando a réussi Vinae
on dirait bah mindele ndenge ba resisaka 18 ans à bac après université donc na ba 25 ans a commis déjà donc à réussir vie donc Guy Luando Mboyo ezali exemple pour na jeunesse yango na ba benga ki na conclave wana ya liboso ya ba jeune o ezali na thème élection et jeune a encourager qui jeunesse congolaise ya ko s'engager pour na ba élection oyo ezala responsable élection responsable na discours na ye a souligné qui importance cruciale où il y a des élections pour le développement il y a mboka na biso Congo donc si ba jeune ba céder jamais na manipulation politicienne où il ko amener distraction et ko tinda biso pe ba jeune surtout à venir en mboka ba jeune na mauvaise vote pe batubaya ba jeune batutu boya ko regretter durant 5 ans parce que président oyo ba ko voter bo matabo kita 5 ans na yeza en vimba donc il faut vraiment vote utile donc bino moko bolanda na bilili oyo elekaki na premier conclave national ya ba jeune na thème ya élection et jeune oyo Guy Luando Mboyo azalaki invité principal. Restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Chers amis jeunes, c'est pour moi un agréable plaisir de prendre la parole devant cette assistance très représentative de notre pays, surtout la jeunesse congolaise, qui pour moi c'est le fer de lance et l'avenir de la nation. C'est là suite à l'invitation qui m'a été adressée par le Conseil national de la jeunesse pour intervenir au cours de ces assises dont le thème général qui a été retenu est jeunesse et élection. En ce qui me concerne, particulièrement, il m'a été demandé d'échanger avec vous sur les élections et défis de développement dans le Grand Équateur, qui est juste un échantillon, mais le défi il est sur l'ensemble du territoire national, parce que je suis le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. Quels sont les enjeux et les perspectives? Avant d'entrer dans le vif du sujet de mon intervention, en tant que jeune, je me vois obligé d'entrer de jeu, de rendre un vibrant hommage, de présenter mes salutations les plus respectueuses à l'un des jeunes aussi, parce que pour moi la jeunesse c'est un état d'esprit, même s'il y a des débats autour de ça, qui est jeune, qui ne l'est pas, c'est en termes de tranche d'âge au regard des conventions internationales, mais moi pour moi la jeunesse c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit manifeste dans la détermination et dans la volonté d'agir, de transformer. Et cette volonté nous a été prouvée, à moins qu'on soit aveugle pour ne pas voir. Il y a eu cette expression, la volonté de la détermination exprimée par son Excellence. Je cite très respectueusement Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l'avenir et de l'épanouissement de la jeunesse congolaise une priorité cardinale dès son accession à la magistrature suprême de notre pays. J'ai donc quelques recommandations à l'intention des jeunes de notre pays en général, et c'est de l'espace du Grand Équateur en particulier. La première des choses que je voulais insister, chers jeunes, il ne faut pas céder à la manipulation. Vous devez vous rassurer de la qualité des personnes que vous devez choisir pour aller vous représenter. Alors, les personnes que vous allez déléguer pour vous représenter dans les institutions, il se pose un problème de qualité du leadership. Ceux qui n'ont pas cette qualité, ils n'ont pas d'autres armes que de manipuler. Malheureusement pour eux, ils ont en face d'eux la jeunesse consciente congolaise. Deuxième chose, ne vous laissez pas distraire par des discours démagogiques.
Parce que quand le leadership que nous allons choisir en termes de candidats, il est bon, le développement sera au rendez-vous. Le changement sera au rendez-vous. Nous n'avons que le Congo, que nos pères de l'indépendance nous ont légué. Moi, en tout cas, je n'ai que le Congo. Si vous avez d'autres pays, moi, je n'ai que le Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la jeunesse congolaise, ici représentée valablement. Je vous remercie. Bino moko boiti Olanda, Gilwando a sololi na ba jeune parce que moko aza jeune. Bolanda te po aza ministre d'État, ministre aménagement du territoire na ebisi bino ke ya réussir vie na ye ndenge ba mindele to monaka na bana ba poto na ba papa na biso akala ndenge ba bandaki kozala mona ye 30 ans donc grand voix ma donc Gilwando sikoyo na époque oyo ezalaka pasi omona moto mosusu ba 60 ans donc azowela badi azosala bagarre na palais po batiele badi dimi donc vraiment exemple type ya jeunesse il faut bazwa na Gilwando mboyo bo ndenge asololi ayebaka déjà kosolola na batu donc sikoyo tokoti toujours na actualité ya maître Gilwando mboyo ministre d'État ministre aménagement du territoire oyo azali autorité morale na biso a salaki déplacement moko donc week-end oyo na Isiro pe nakati ya Buta ezalaki samedi 28 octobre oyo akendaki po na kosala kaka masolo oyo ya politique parce que ye azali ministre oyo président de la République atia motema ministre oyo Samalukonde na gouvernement oyo ya Samalukonde 1 à 2 batia ye motema ba ministre vraiment bazali kosala mosala na bango na ndenge esengeli. Bolanda, donc visite Oyo, maître Gilwando Mboyo, ministre d'État, ministre aménagement du territoire, Oyo azali autorité morale, il y a AREP, parti politique, na biso, na kombo agissons pour la République, Oyo les kaki nakati ya Isiro pe na Buta. Donc restez connectés sur Reclebois Original, on revient tout de suite.
Bino moboito landa na bilili oyelekaki na butana Isiro esika maître Guy Luando akendaki ministre d'état ministre aménagement du territoire bomoni bino moko akei na oyelekaki kuna ezali vraiment kitoko mingi donc vraiment maître Guy Luando azali ba ministre nazo répété au président de la République azana confiance na bango azo compter na bango parce que idolo ya président de la République yango wana Guy Luando mboyo azali ko salela Guy Luando mboyo arep tozali nakati ya union sacrée de la nation. Toujours na ba news na biso ya rep donc nomination moko esalamaki au sein ya rep France boyebi rep na libanda ya mboka rep France nde mutu vraiment ezali makasi ils a développé vraiment donc cordon na biso azo sala musala makasi. Camarade Octave Efoya awitaki ko nommé camarade Nabiso Bijou Mbutu na poste ya mobilisation et propagande. Donc vraiment camarade Bijou Mbutu azali ko salamoko d'ailleurs bato bazalaka na kati ya groupe na biso ya Rep France bomona musala oyo camarade Bijou Mbutu asalaka. Donc tozali vraiment sûr et certain à honorer nomination naye oyo bawiti ko pesaye na cordon na biso camarade Octave Efoya équipe ya rep ezali munene vraiment na kati aye ko rejoindre équipe oyo ezali composé na camarade Bokato la fils azali secrétaire fédéral azali ko sala musala makasi na kati ya rep France et puis Steve Bompioko Ouazali na kati ya communication pour ne citer que ce dé là donc bazali ko sala vraiment musala makasi bango nyoso bazali coordonné par monsieur Octave Efoya donc vraiment ezali vraiment esengo ya munene batu nyoso tout bazali d'accord na nomination oyo cordon a sali po na camarade Nabiso Bijou Mbutu na poste ya mobilisation et propagande. Tokomi na suka ya ba news na biso ya rep o to bombela gibino lelo donc vraiment merci na onyo surtout ezali ko salama na rep tozali prêt pour na bitumba oyo ya ba élection législative donc pour na ba députés nationaux provinciaux. Agissons pour la République. À nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Tosongeli sikoyo sujet na biso ya lelo pour rappel na batu oyo bazali komisa na epsaka ba congolais belé ba mikomisaka amnésique na makasi bato belé ba bosani e bandeli esika Félix Antoine Tshisekedi a witi po na pouvoir na ye ezali eloko akosakana te et yoma o Félix Antoine Tshisekedi andimaki donc so ozali no côté du kando mwana kinité donc okoko pesa penza donc opeseli tout la musi ya zaza mais Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton a signé ki yango po a libérer mboka donc mutu na epsaki bino ke akosilisa guerre oyo ya est ezali mutu mususu to Félix Antoine Tshisekedi na kanisi bino moko bozali ko vivre yango pe bozali ko mona nalingi nazongi c'est la bino bo tala esika to witi na Félix Antoine Tshisekedi parce que bat mususu bazali ko bosana bo tala Félix Antoine Tshisekedi ndenga zo ki parlement ndenga zo ki sénat ndenga zo ki cour constitutionnelle ti aye ko sala ke acha union sacrée de la nation parce que bato tout presque bazali ki wana bazali ki bato akabila mais il fallait osala grand stratège fin politicien pour na rosala makambo Félix Antoine Tshisekedi. Ah oui, Tico Sala. Donc, restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Oui. Oui. Oui.
Restez calme. Et là, non. Oui. Silence, s'il vous plaît. Oui. Non. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Non. Oui. 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 Non. 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 Oui. Oui. Non. Non. Continuez, collègue. Non. Oui. Non. 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 Oui. Oui. Non. La mention urgent estampillée sur la farde chemise portée en bandoulière par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba était prémonitoire d'une grande décision. Le chef du gouvernement des coalitions a présenté ce vendredi sa démission auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il avait nommé en mai 2019. Déchargé de toute responsabilité, Sylvestre Ilunga Ilunkamba est sorti le main vide du bureau du président de la République et a fait lui-même l'annonce de sa démission. Vous connaissez comment a évolué la situation politique dans ce pays. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai tiré en fin de compte les conclusions de cette situation et je viens en toute responsabilité et conformément à la Constitution de déposer la démission du gouvernement de la République. Je remercie le président de la République au nom de mon gouvernement. Je le remercie de la confiance qu'il nous a témoignée dans le cadre de l'accord de coalition qui a permis à notre pays de connaître la première expérience de passation pacifique du pouvoir. En ce qui me concerne personnellement, je remercie le président de la République de la confiance et de la cordialité de relations que nous avons entretenues durant les 15 mois que je suis à la tête du gouvernement. Même si on le savait déjà déchu par l'Assemblée nationale, le dépôt de sa démission auprès du chef de l'État tourne la dernière page de la coalition FCC Cash. Les successeurs de Sylvestre Ilunga Ilunkamba sera connu dans les prochains jours. L'article 22 du règlement intérieur du Sénat que le président du bureau sortant, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, a procédé ce mardi 9 février à la remise et reprise avec le président du bureau d'âge, l'honorable Léon Mamboléo. Au cours de cette passation des pouvoirs, le président sortant a remis à son successeur tous les symboles du pouvoir et les différents documents de travail. C'est un devoir républicain et les devoirs républicains sont sacrés. Symbole de nos attitudes, une écharpe de personne du ministre. C'était qui était dans l'ancienne série. Et ça, pour la discipline. Voilà ça. Je vous remets toutes les annexes ainsi que le sceau. Le sceau
Nabiso et toutes ces annexes sont à votre disposition. Bonne chance, Président. Le doyen d'âge, l'honorable Léo Mamboléo, a remercié son prédécesseur pour son bravoure, sa dynamique et son expérience dans la direction des séances plénières et surtout d'avoir assisté personnellement à cette manifestation. Juste après la reprise, l'actuel président du Sénat, l'honorable Mamboléo, a pris possession de son bureau de travail. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau sortant et des déshonorables sénateurs les moins âgés, de Monsieur le secrétaire général du Sénat et conseiller, les coordonnateurs du bureau d'études du Sénat. Bino moko boiti kolanda po bato mususu bazali kobosana. Bato mususu bazali koloba, on dirait Félix Antoine Tshisekedi asali 18 ans, on dirait azwaki mboka na ndenge sengeli, mais boy ba ke Félix Antoine Tshisekedi soka sali 2 mandats na ye pour ye azamuta parole. Mboka akotikela mutu akoya sima akorite mboka na ndenga malamu. Donc vraiment tout ça la nyoso tout s'est trompé, tout pesa Félix Antoine Tshisekedi 2e mandat na ye. Bokanisa te ke ezali liseki poti sikoyo Félix Antoine Tshisekedi azali ko risque vie na ye po bozoro mona ke masolo oyo ti lelo Kagame Marc akomeli wana ezali je ya kosakana te. Kagame jamais akoma na niveau oyo boyebi ke donc Kagame azo attaquer biso, mais il azali na droit kosomba ba arme. États-Unis d'Amérique jamais bandima ke Rwanda mutu abandaki ko attaquer biso. Lelo bomona ndenge match baluki eza pour rien te. Bokanisi ba pays o nyo surtout ya communauté internationale, ba France, ba Belgique, donc États-Unis d'Amérique ndenge ba bandaki ko profiter na ba minéraux na biso. Bino bokanisi bato wana ba olinga Félix Antoine Tshisekedi ba kolinga ka jamais. Donc ti lelo tozali ko loba Félix Antoine Tshisekedi donc a risque ka vie na ye pour na Congo, a signer pour na Congo, mais neti azali mwana nzambe eloko moko ekoyela ete oya kolo aoke na mission na ye tina suka, parce que nzambe soki apesi yo mission akopesa yo possibilité nyonso ya kosalela mission wana. Donc tozali kosenga vraiment na élection eza déjà retard. Élection présidentielle il faut ezonga na 2 tours. Boyebi Kabila mutu alongolaki élection présidentielle à 2 tours parce que akoka kité kosala débat télévisé na Jean-Pierre Bemba. Élection ezalaki à 2 tours. Donc tosenga penza senia sala tout loi les kabazong cette élection na 2 tours. Entre 2 tours débat politique, débat télévisé, parce que bato ba comprendre nani yango azali kolinga akumbela mboka na biso. Est-ce qu'on défendre malamu ayebi ko s'exprimer parce que to lo baka batebela français ali langue na biso te lingala. Lingala ezali langue nationale, langue officielle ezali français. Et sinon te na ba chik mbele ba pesa ka cours na lingala. Donc les années qui arabe te donc ba komisango langue vraiment officielle na bango. Donc langue na biso ezali français. Donc so komi na ba chik moko likolo, donc automatiquement naturellement il faut le français parce que chik bazo pesango na français, mais nazo tchela bino bestre botala bato bazali komilo bake bakoyi ko diriger mboka un président de la République à cause na ba problème d'expression de la langue française parce que donc ils allaient langue officielle en mboka na biso yango bo monaki patune bandelia Félix Antoine Tshisekedi azo voyager mingi azo bebisa mbongo mingi. Non, Félix Antoine Tshisekedi n'avait pas de problème. Félix Antoine Tshisekedi n'a pas de problème d'expression ya langue française. Yango nazali ko bima abandaki ko bima ko kutana na batu ko lakisa bango ke mboka na biso changer idole ekomibo soki bo Monica Kabila bandaki ko voyager parce qu'il avait des problèmes d'expression. Donc il y a un bandagi kotika batu mususu va voyager parce que ceux qui a voyagé les mususu aller conférence de presse moko ba question ba journaliste akokoka yango te. Ya bo mona ki bandagi ko voyager te, mais bino bokoma ki ko comparer donc bandelia Félix Antoine Tshisekedi na et bandelia Kabila.
Il ne faut jamais comparer l'incomparable. Donc, il y a un autre qui est là-bas, aussi, un candidat présidentiel, qui est dirigé Botala pour s'exprimer. Restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. J'étais avec mon population, je devais trouver des solutions pour cette population. J'étais avec mon population, mon population. Tous les Makatangais, on soutenir Moïse Katoum, Boabandok, beaucoup Fabino, tout beaucoup disparaître. Que si on a été contacté, si tout était planifié, le gouverneur militaire ne pouvait pas rester à Goma. On allait le mettre dans les territoires où il y a la guerre. Comme ça, il allait être au front au lieu de rester dans un bureau climatique. Donc, ils allaient passer na mawana motema mutu aboye. Azali kolobaki comme présent mboka na biso. Na ba pays tango obima libanda ako défendre Congo na munoko nini. Na ki chinois ou bien na munoko nini ako défendre mboka na biso. Donc peuple congolais ba ko sabinoté. Bako Sabinote, to regretté 50 ans. Donc, to pesa 5 ans, yam vimba, na Félix Antoine Tshisekedi, botalaka binomoko, batu oyo. Oyo, bomoui na photo oyo. Bako Sabinote, bilongo, ko Sabinote, bamisu bazali, donc, ba candidat ya Mindele, po ba Mindele, Félix Antoine Tshisekedi a bouché ba trou, oyo, ba bando ko yiba, ba minere na biso via Rwanda, donc, siko, ba lingi ba tchasusu mutu mususu, oyo ako permettre bango babandoko yiba ndenge babandoko yiba na era Kabila bato bozo mona. Donc baza bilonge oyo bo mekaku tuté mutu oyo boko yiko voter tozo epsa bino na présidentielle azali moko ye oyo bozali ko mona na photo et puis botalaka ya pas photo bo mona ki président de la République ye moko tanga kene ko déposer dossier na na seni bo moni ngulu pa oyo memaki. Bongo nanango oyo yepsa biso na habité soki mbalo yo Fayulu oyo yepsa biso azu 80% to yebité parce que boye ba ke Fayulu ro bandela masolo ne asala ki kala donc rebelote donc azo ozela yango parce que osala maka ndenge wana mais toza na distraction te nenga na yebeki na bémission na biso nga na lobela ki batu ke oya ko mekaje wana susu o nga na zui o bonabo to ko lande penza tina parler na olia frappe. Parce que tous en attendent que bébé saté soka bou à les prestations seulement boule bandi parce que Moussa les allés et belé dans boka na biso botala que union sacrée de la nation bozo mona na photo équipe nana ko gagner ngo donc il y a personne nani ko gagner équipe bozo mona union sacrée de la nation ba parti politique union surtout les allés na kati boyebi ke na présence ndé na union sacrée zali donc ba to union surtout ceux qui ba sangani ba recoupement oyo et sangani. Donc, nandimité Katumbi Koleka, nandimité Fayulu Koleka, nandimité donc Mukwege Koleka, pour ne citer que ces trois-là. Donc, vraiment, boutique à distraction, tous à la focaliser sur Félix Antoine Tshisekedi, donc candidat Nabiso unique, Oyo Bato Balingagamboka, Oyo Bako Pesa Bokonzi pour 5 ans. Avant de passer à la conclusion, il y a émission à Lolo parce que ça s'achemine vers la fin. Tout marqué, courte pause publicitaire, il y a un partenaire Nabiso Oboyebi, Kodia Simon, Cepela TV, Wami Business, Restaurant Galaxy Mambo, Salon de coiffure El Binto Coiffure. Donc, restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmanebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo,
vous avez la garantie d'un service clé en main. Codia Ciment, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na côté poisson dans la mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo doboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza lombisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo lobiloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia se Mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosakana liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la solution là. Toujours. Salon Member One.
J'ai un but au coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. J'ai un but au coiffure. De retour sur le plateau, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Oyokaka Boyebi, donc Boyebi qui est une édition spéciale, Moko Yaba entrepreneur au président de la République Alobaki qui est congolais photo comme millionnaire congolais basi ba komi. Donc c'est une édition spéciale Bomona parce que Batmusus Bazo Kansa président de la République asa église qui donc photo lingana biso na biso. Congolais soka sale loko chai maboko po akende liboso na minute tozo sabino ba jeune entrepreneur millionnaire na Congo ba komi ebele to ko la bino on a édition spéciale. Donc to komi presque à la fin ya émission na biso mais to ko rappeler bino susu en guise de conclusion to allez ko yebsa bino bo comprendre que sikoyo liste mususu ko bimate na yebsa bino que cour constitutionnelle a ko valider liste onyoso parce que bandoka Congo bandoko zila ke élection ezalate bandoka Congo bandoko linga ke balongola mutu moko na kati ya ba candidat présidentiel bomoni ke seni ya oyo ezali seni oyo ya liboso te bozo mona na bato bino bo banda ko s'attendre ke balongola bango obona boy bomoni batutu babimi sikoto za la focaliser na candidat na biso numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo toko sangana poto pesa ye 5 ans ya mobimba parce que o nyoso tout a sali ezali na 50 a sali en kaka na 2 ans et demi ya pamba donc toko sala nyoso tout vraiment cette fois-ci to pesaye 5 ans ya mobimba sala musala vraiment o esengeli a sala donc vraiment merci de votre fidélité to komi na suka émission na biso ndenge na lobaka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Ce que tu as commis na suka base, bobi base, tu remercieras base, tu tikara base, te base yango mutu et ça la rake émission na biso ezala. Donc avant to banda ba remerciement na biso to zali ko souhaiter bon et joyeux anniversaire na Ambro Jenny Susser. Ambro Jenny Susser. Donc Ambro Jenny Susser donc azali compatriote oyo azali patriote oyo na epsaki bino ke période kutu banda kala atikaki Suisse na ye akendaki na est pour na ko fêter ba fête ya fin de l'année na est il faut le faire donc yango na vraiment na pesa ka respect donc vraiment na tenaki na pesa ye bon joyeux anniversaire en bon génie Susser na kati ya 5 minutes et puis na yebi ke arataka émission T donc pour na ba remerciement na biso ba dédicace na biso boyebi to bandara toujours honorable Jean Moutala merci na moi si na merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi José Kanwa Kikakamene le grand stratège José Kanwa Kikakamene maître Wera Mukuna Maître Rajamoule, merci Nanyo Sotou, Bossala rapport à 5 minutes avec César Ngadi, Marie la beauté naturelle, Nakatia Londres, Marie la beauté naturelle, merci Nanyo Sotou, Bossala rapport à 5 minutes avec César Ngadi, Jano Matundu, toujours Nakatia Londres, merci Nanyo Sotou, Bossala rapport à 5 minutes avec César Ngadi, Totiki Londres, Tokei Sigo Nakati, Espagne, pour nous ça, vrai chéri, Nandenga Mukete Beloti Mavungu, vrai chéri Nakati Espagne, merci Nanyo Sotou, Bossala rapport à 5 minutes avec César Ngadi Totiki Espagne toye na katia Belgique pour nous repérer ça Poutou de Yolola petit sœur propre Poutou de Yolola merci Nanyo surtout au sala rapport à 5 minutes avec César Ngadi toke na katia Suède pour nous repérer ça fidèle de fidèle Thérèse Kamani fidèle de fidèle merci Nanyo surtout au sala rapport à 5 minutes avec César Ngadi
Tokei sikoyo na kati ya Ken na Bundes pona kopesa mama na biso mapasa mama mapasa mbombo na kati ya Ken na mobile na ye merci na nyoso tu bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei na kati ya Irlande pona kopesa Divine Jenna Mbeti merci na nyoso tu bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei na kati ya London susu tozongi pona kopesa Felika Tumba merci na nyoso tu bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Kei na kati ya Finlande pona kopesa vienanga le beau le boss na Finlande merci na nyoso tu osala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokobosa na tina kati ya Belgique tokopesa via Merlin Okano na kati ya Belgique merci na nyoso tu oyo osala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei na kati ya Hollande pona kopesa Neves Timba petit c'est propre merci na nyoso tu osala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Ya na kati ya Kinshasa pona kopesa Jean-Claude Kaniki mastananga ya bo mwana ya coupé John Kaniki donc to tanga ki on a Lubles Londolé John Kaniki merci na nyoso tu au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei na kati ya Paris pona kopesa Doudou Swami Doudoulé petit frère propre Doudou Swami Doudoulé merci na nyoso tu au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei sigo na kati ya Canada pona kopesa Lucien Chingunta merci Nkuta merci pour na soutien na yo na makambo etangi élection na ndengo komela kinga en tout cas merci beaucoup vraiment otakingai na motema. Donc sikoyo tozongi awa na kati ya Paris pour na repesa Fifi Filofaria l'homme à la Mercedes très propre Fifi Filofaria merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Shai Mukenge Shai wa balengela mon voisin merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Jerry Mukuna merci na nyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Dani Bokombe Tsunami, la sénatrice, future sénatrice Dani Bokombe Tsunami, merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Vous allez pesa mbote na José Moubiala, le bailleur des fonds José Moubiala na Katia Paris. Merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Boyebi to sou qui sera toujours na Dokotolo na biso Jean-Paul Jamba Kaoudi. Merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. J'ai l'immense plaisir de vous la présenter. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Oui, bon, le Kamako, au salaire, aux amants, c'est vrai, au Tangana, du ventre. Clément!